Chiki toza mwana ya les padres wana za tolongola te to bakisati. Chiki toza mwana oyo papa boti. Donc mwana tikala ka mwana kozala mwana malgré ba défaut na biso bana envers ba parents na biso. À part Wenge, bon qu'est-ce que bota bana bazo evoluer kitoko za to yebi les padres za moto ya Yambo Jésus. Surtout comment comparer Robin Neti na les padres en Afrique mobimba Robin Alwa Neti nie les padres en Neti mikate faut mututu Afrique mo batotoli ami même na Nigeria même na Benin même na Poto do balia mikate nie balé en ngote mon nie o li en ngote pour Robin Ozalwa Neti farata pe farata Neti oyo déjà da muta sumbi na balabala Asumi penda kuna ma campagne ndaku na ma campagne batu bana mama ndaku na ma campagne ya ba les padres batu tu ba bi ke Robino azana mbongo asomba lupango na ma campagne te ata bomi mutu ana mbongo asomba lupango na ma campagne te ndeko ya Congo tala agence ya voyage pe immobilier oyo ezali na assurance ya kitoko yango yo agence Orso Traveling ezali na ba service mibale ya liboso service ya voyage oyo soki okoti okokuta bazali koteka ba billet ya voyage nyonso pe lisusu bazali kosalisa bato assurance awa joli kitoko na ndenge ya defwa te tuna ngai nini assistance ya visa awa nde bosolo ezali po bakolandela o joli kitoko ti okozwa visa na yo pe osombi billet na yo oke pepele mobimba ti na destination za kokende. Merci de la nation tonton Manda Pichumanga boss lady de clébois.com Empereur Herman Garçon Slim, merci à toi, merci Nantes pour de belles images, merci à toi l'homme des immeubles et l'homme social, il y a Balé qui est belé, il y a Mayele, Yatim Skabenge, le bon séjour à Kinshasa, Yatim Skabenge, le made in London, merci les vieux chacha, Richard Moutombo, les vieux chacha, bon séjour à Kinshasa, made in London, merci à toi Zeka Luseka patron, boss Azamoko, Zeka Luseka prêtre, merci. Merci champion Adol en 4 La Rochelle, grand prêtre Wadjipa mystique, Pala mystique, champion Adol. Boni Basango Yannick Mambeke l'impresario. Yannick Mambeke l'impresario. Je reçois Liverpool Gola. Avec Liverpool Gola, on va en parler concernant l'actualité de Ferre Gola, Jésus de Nias, Motoya Yambo. Parce que Ferre a bétagi match à football et puis Azala qui invité dans Enigma. Donc, Togolobela Yango et puis la production dans la même ligne. Après autant des années, même ligne de production beta maraté me ferré à Robeta wana Togolobelango lelo. Qu'est-ce qui se passe entre l'artiste Michel Ferregola et Robino Munzibu? Ba préoccupation, ba paramètres nous doit développer, on doit décortiquer ensemble avec mon habitué, mon invité Liverpool Djenga qui va faire son entrée à qui je le salue. Bonsoir Liverpool Djenga. Prince Bakali international, Prince Bakali, Clébois toujours l'icolo. Clébois toujours l'icolo. Voilà. Plus de 95 000 abonnés. Plus de 95 000 abonnés. Au nom de tous les peuples congolais. Voilà. Au nom du président de la République, Papa Fachi, le président de sortant, Papa Kabila. Congo toujours qui tourne. Tu vois, on a Kini vraiment. Tolinga qui s'est Bakali. Au moins, qui n'a soir, ça va. Kitoko bonjour na batutu ba hôtel biso na nenga tongo pour émission za soir na nenga soir batutu bonsoir na bino bonsoir na mon Prince Bakali bonsoir na Herman Emporio Garçon Slim wana batakini côté poto Pichumanga boss lady de la nation tonton Banda wana champion Adol wana batabisa kala batina devela biso Chips Kabengele l'homme des immeubles papa Bovan l'homme des immeubles papa Jebe papa Bovan papa Kominaki papa Yolo. Viens dans la 4 parcelles. Viens avec beaucoup de respect, je vous dois. Mon vieux Chims Kabengele, au Lekinayo. À la seconde, ma vieux Richard Moutombo. Richard Moutombo. On appelle beau-frère. Beau-frère Ngambe. Grand frère, il y a mère de la Tène à Londres. Nabana tout. Après, si vient Nabiso.
viens à biso on a Londres toi viens Londres viens à biso zeka pour être son amone pour la team Skabengel viens à biso Gauthier mascotte P Gauthier mascotte pour être Azaraye Moto viens à biso Serge Kadilou 207 on a délégation on a vu Skabengel honorable Jean-Jacques Moutole on a vu un Chic Faustino côté Chic Faustino le grand Mobambi Azaraye Moto Azarana na la mérito il est thaïlandais de plus au Congo thaïlandais de plus au Congo Azarape mo mais Kalavi Taloki na biso les Thaïlandais la mérite makambo ça bien pour Azaraye mo Azarape na maître d'Eric Bamwangai yaza maître il faut na maître d'Eric Bamwangai wana staff d'Eric Bamwangai wana staff na biso est-ce que so beli identité ne zalaka Benz po alinga ba Benz parce Benz to c'est moni bien griffé Benz comment la Benz et on to bomela pakat pareil bo na cash a biso ko la Benz viens la hérité watana be moto na kembe patrote ngai pena na za pena wenge na wenge le kuta teke wa mona kebo te biso pena wenge ke fede gora ni kaboroni na Jésus Nias moto na tembela pour ka Cosa Nostra bitumba de silagi le padre musala kitoko la team wata musala kitoko to moni qualité clip wana héritier Yagoka longola na makambo clip américain longola na makambo longola na makambo les padres pour les padres sali pe film on va te pas habiter longola là wana ça problème te rolo de la mamba wata wenge le bike longola parce que wata na faire même moral bato abundela pena wenge na ndenga solo oh yo mona te bato misa top 10 wa musique congolais na moni wata na faire moni moni Robino na se na suka wata na faire Robino na suka yo monité top 10 à musique congolais au salon nous par rapport à orchestre Nabino Jet Set Ferré Azanakin orchestre Jet Set na on la chapeau pour na ba continuer mo les padres Nikaboroni na Jésus de Nias Nzambe premier na iTunes ya monde un congolais premier na iTunes monde un congolais premier na trace urbaine ya monde un congolais premier na trace Africa monde na trace urbaine pe premier bon musique a bon na trace musique a bon pona honneur de biso ba congolais honneur de biso ba congolais Congo za pays musique pense bakali Congo za pays ba grand maître Lambo Makadi Congo za pays ba papa Wemba Congo za pays ba grand pote Folokolo il est jonqué to bosana ga ye Nzambe to bosana ke te parce que na l'élite so tangi grand pote Folokolo il est jonqué parce que ba ligne wala yango les padres landaka. Merci na les padres Nika Boroni na Jésus. Il y a ba grand alenda ba ligne ba grand. Azaye mo alenda ba ligne papa na biso Madilu pour Congo ça ba grand wana tout presse bakali. To ko sana raté moni ba grand ba ko tikala ba grand ba ko zalaka ba grand. Soko za no grand te ko lingate o affronter na niveau ba grand. Pour na top 10 ba congolais au bimi le chèque. Parce qu'on a 4 top 10 ana ngona ndé ndo beta match à football à CPL hein. Match à football les padres déjà Gambote papa journaliste biso le comparateur ba tout ba mera passe pas calé international mais a vu la biso et rappela ce bela ba partout nga o la journaliste tout ya monde voilà na la leki ezaka prince bakalit po azanga o le fait le biso mo pa mo konti ba yanga motema bayanga motema donc baya biso motema Jet Set toujours égal complet toujours préparé hôtel même ligne mokonza abeta ki lobby match to ko mana to beta dans le solo ya match ya football wana match ya football moro et l'art donc football moro na kisasa na ba mission abeta football so ba betaka ezalaka la team wata to Jet Set ko beta match ya bongo ya classe na Gombe ya classe match VIP ba konti ba ye donc au senti que ba konti ba ya ki vila kitasa pe au senti ba konti ya la police vila kitasa ba teba policier sécurité assurée na trouble pour na biso trouble ça la raté on a publicité à concert même les mon lobby concert ya ba patron trouble ça te bon na trouble te faire rigolo za classe mais na match ngwana to moni Chiki to zoki mouvement bakangi photo na faire rigolo na Varese Chiki to za mwana ya les padres wana za tolongola te to bakisa te Chiki to za mwana oyo papa boti donc mwana tika la mwana kozala mwana malgré ba défaut na biso bana envers ba parents na biso pour biso tout ozara na ba défaut envers ba parents non biso tout même yopé na ba côté ba parents na yo ozangi mo défaut mo roté merci na les padres ningi ola ça papa oyo boti bana no pe bazana lokumu na yo asa ye mo côté ngatanga bana tu ya les padres o bazali olikolo to longola te to bakisa te à part maestro Fabregas à part Wenge bon qu'est-ce zo bota bana bazo voler kitoko za to yebi les padres za moto ya Yambo Jésus natali bureau et bureau na biso kitoko musa kitoko yango sotali grand poète DG Blaise Polo
toujours kitoko yane DMC Trésor Congo DMC Trésor Congolo au Taliboye Tracy Eleza au Taliboye garçon plaisir surtout yesko na orchestre chef d'orchestre na biso Mabuma base surtout Kitibo directeur artistique na biso Mark House surtout Taliboye chef de répétition Nicolas Mutunayo wakutu famille na yo famille à Makasi famille na yo Nicolas surtout Taliboye to moni équipe mon Jet 7 mosala kitoko félicitations na bino félicitations na bakonzi tout félicitations na bagaulois na bagauloise moi c'est pas kali bosenga kito bandela deuxième émission ya Kafu ya bien pour nous expliquer ba fanatique ya Jet 7 na bagaulois na bagauloise que sans les padres musique ezate poto le bela wenge pardon presque na bona comprendre bien ngai na bona ngatu kota ba ma to le bela wenge te a to le bela wenge ki wenge kaka alors na ki wenge wana to kota no ma musisi poto le ma tolita musique alors par rapport à cela tu comprendre que Chikito azongi pa ya faire été ezali juste photo te ngai na nenga bureau na respect ba kontina nga nga nazalo wana neti mwana o ba botinga sika na olanda lokola ba grand donc na nenga bureau décision ya ba kontina biso auto tanga kombo neti DG Blaise Polo mokonzi ye mutasimbi administration tout à Jet 7 sur Otali DMC Trésor Congolo sur Otali Tracy Eleza sur Otali au talibo na mpanzi au mona garçon plaisir bon na décision elle est pas na ba vena biso pichu botongo na poto wa dadango bana mutuno le patriarche so tali ya edo musamba au tali vena biso Yannick Mambekele au tali chiko mabele mame wana basa ba vie basa na entourage elle est pas ba ya wili penseni basa pe ba vie ya Chikito donc ngai pona nga soki Chikito donc pona nga na lobaka ke Jet 7 ya mouvement na ye onga na kati na mukuse mais ba décision oyo ba konti ba ozwa nga na ebité merci na le padre ndenge ozola kisaka ke Chikito za mwana na yo malgré ba défaut malgré ba qualité ba Chikito a mwana na biso merci. Agence Orso Traveling bazali lisusu na service ya immobilier, c'est-à-dire masolo ya kosomba banda koteka banda pe koluwe bangonde baza na professionnalisme makasi yaka awa o consulter bango po awa o kosomba ndako ezali na ba problème te o kozwa pe ndako o ezali na mindondo te pe o kofutela na ndako oyo kindoke fandaka te. Adresse ezaka kase moko Orso Traveling ezwami na boulevard du 30 juin numéro 369 commune ya Gombe. Référence Kin Marché ex-Pelu Store en face ya Sonas. Soki oza na besoin ozo information nyoso okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 91 0085 008 tope okoki kokomela bango na boîte email obeti kaka orsotraveling@gmail.com Oza Mobimba. Awana agence de voyage pe immobilier Orso Traveling baza na professionnalisme na ndenge ya defoite. O tolobaki te tolobi. Gardez bandi na yo. Merci Liverpool par la présence de cette grande production la plus attendue de l'artiste Michel Ferrego là, ensemble avec tout son Jet 7. Oh, bah, produire, bon, c'est produire, j'allais dire, na Hôtel Memling. Baby Hôtel Memling, ils ont parmi. Bah, hôtel prestigieux, ils ont parmi hôtel ils ont influence, ils ont réputation bien et puis c'est pas n'importe qui à Robeta pour concert Niwana. Après, c'est 25 cas pour concert Beta Maraté, mais faire Azosong et la Bisso Gombe na ndenge à Memling. Tout ça c'est pour qu'on mette un peu qu'on réfiter ba salle mususu au baninga ba beti ou ezaka stratégie place au ba monde qui pour ne convenir avec ta production moi ya classe ya bien fait la Memling. Que ba congolais déjà nenge to abona Congo même ligne so tali parmi ba grand faut beta même ligne so la grand ya Congo pour même ligne eza même ligne eza classe nenge mo le pas droit eza concert ba patron eza na VIP mo boy ya niveau likolo moni déjà na niveau les padres na musique wa pesa bato même ligne eza ba blanc tout le monde na conférence de presse tout le monde conférence de presse moro ba ça on va conférence de presse mais conférence de presse on sali na 2020 tant ba déconfiné. Non, mais doit la conférence de presse à Bongoté. Borosala na bino. Il y a Lix. Il y a Lix, il y a qualité. Et ça, il y a hôtel Sulutani. Lix, il y a ma B. Au moins, les journalistes, ils ont senti que VIP. Au moins, les padres s'exprimer à niveau. Il y a des Congolais. Il y a auto bango. Avec la musique qui pose des Congolais bayoka. Oui, mais c'est pas la conférence de presse à ma B. Au moins, ce que réseau là qui ça. Qualité na différence ya batu misusu batu misusu o peut-être ba linga ba détruire musique ya Congo ba zebele mutu moko ozana na qualité te ozape est compétent te ya telema devant ba congolais ya telema devant public o loba to opesa makambo ezate so ozo loba za pour la chance ba les pas de ba les gars ba niveau na kala moni yango moni conférence de presse et la kisi qualité ya bureau
Il y a jet set, il y a ici qualité, il y a bateau, il y a entourage, il y a les padres Nika Boronina, oh, tu as Jésus de Nias. Le dimanche, tu as une émission, tout. Au moins, Bazo le Bela, artiste, fait rigolo, niveau où il y a Matisse musique à Congo. Pourtant, sauf musique l'aura bien. Eh Bakali, sauf musique à bien, faut niveau sanine et comment élevé. Toi c'est la balbon, on va te belé, toi c'est bien fila obimisa, toi c'est là, il boit toi obimisa, toi c'est là. La team moi te obimisa, oh il y a grand poète moto na tembe la poulka. Ba tout ba c'est la monique. Toi linga musique à Congo et comment na niveau likolo. Toi lingi te yo aux hommes musique à Congo pour détruire ba congolais. Pour le belarano ba vie, on dit peut-être que obetano le rama beme pour batuna yo pour somba ba vie, pour batuna yo pour boost, pour booster. Booster. Booster ba vie pour détruire musique à Congo. Les padres bi qui ngana obeta musique pour na ba congolais pour na ba linga la bonne musique. Pour bato batuye pour ya na ligne. Yango moni a pesi batuna conférence de presse. Après ko pesa biso regarde moi. Tu regardes la conférence de presse à qualité. Après tu as ce même ligne auto le belia. Pour même ligne wana pour na ngai presse pas qualité aux ana caméra. Tu reçois ba image tu loba. Batuna poto partout dans le monde pour nabi que Cléboa et ça partout dans l'andabiso partout. Bon comprendre que tous les musiciens oyo lelo ce qu'il fallait que azala pour na Congo y on a les padres ça on a. Tout monde il peut balobela une émission ya Nati Lokole na digital na journal ya presse na yo kaki balobeli mama faire et par rapport ya Nzembo na regarde moi et se comporter bien. Oui mais moni les padres na problème à batuté. Moni ti mutono tangi. Oh, mutono tangi. Nati Lokole. Mutono tangi totalement biso ba komona bangote. Un bon français, au moni que journal ya presse ya musique ya Congo. Balobeli tara kuna ba beye Jésus de Nias. Asa premier na iTunes. Ah, wapi kuna ba benge bongo na émission Nati Lokole. Bah toi on a tout le temps là comme ngai na olingo. Oh, il y a un problème na ngai journaliste à la conférence. Non, presse pas kali. Ba landi ba golo na ba golo ba otala ngana le bela regarde moi. Très bien. Na le bela na ba bien fait il y a artiste. Na ba production il y a artiste. Na orchestre na biso jet set. Donc Jésus au tika la Jésus au zalaka Jésus. Ba toi boya Jésus toujours ba même masumu. Po boya un esprit bola que Jésus libanga. Mais Jésus boka milimo na bino chez Bangulu. Yango mo misilo bangulu to liango te bango bazalo wana ti bangulu bozala mino bangulu po banani bazana ti bangulu mais bato to tanga ba kombo baza bangulu po bozala ti pas Jésus. OK Jésus batu France bakali même yo mo webiki côté Jésus osala jamais na défaite vrai ou faux. Ngam non poser ma question récemment bakali prince yo kité ki na revue de presse émission on qui fi wana ninga lobaka français ki toko nandenga zo pesa a pesa les padres makambo ki tala tala moni toli loba français mo kole miso pe loba français ki toko jamais français lora fi wana te fi wana na revue de presse na arrata jamais arrata jamais beti yawe en tout cas beti yawe nzamba ba excellence su ebele biso lingi bato baza bato ketuté eso comme ta ketu mais ça muta kete mission za Nati Lokole ngalo te wona c'est émission za ba congolais émission za ba congolais balobelaka ba congolais tout balobelaka ba congolais baza na Kenya na ba congolais na Afrique so ça musique na yo so na mito les padres za premier na ba congolais tout ça boboya te si les plats la qualité balobani si les plats international peu artistique congolais c'est les padres autolobela pona ngai merci Jésus de Nias merci na ba gauloise autour bolingaka les padres pour les padres servir Congo bakale mo ite to zalagi boye nzamba la kisaki nzamba monter de chancer après baisse de ce qu'on a catch au ce qu'on catch on tout mon Nicolas pour photo la savon de toi à l'aise to bomba yango parce que champion de l'hôtel biso Yannick Mameki hôtel biso mama Emeline Nzemba la tout ça batu lobaka petro lobaka petro mais elomo uti ça ake mokilanga neza nango ya nzambe yemoko ayebi. Merci fidèles internautes, vraiment tout le monde chité ensemble avec Liverpool parce que émission Léon Ngaki la show Totelema. L'émission à la fois passée, on avait fait ça avec Liverpool. To Vandaki en tout cas to soleil m'a mebelé lelo oyo tout ça objectif par rapport il y a sujet par rapport il y a analyse en fait ils a objectif analyse à lelo par rapport il y a les zombies par rapport il y a actualité oyo lobisa batu parce que ça préoccupation à bango. Merci à vous fidèles internautes parce que votre attention est soutenue sur cleboa.com.
Bakali Prince, l'espoir de la presse, le vôtre est là pour faire du boulot. Merci de la nation Tonton Mbana, merci Mangaya Pichu, Boss Lady, merci Empereur Herman Garçon Slim, Yannick Mambeke l'impresario, Yagotier Mascotte, leader à Londres, merci à toi, merci Vicky Mbelani à Londres, merci Maman Emiline Zemba, Yatus Pepele à Mbetolo, Maman Emiline Zemba, Yatus Pepele à Mbetolo, le seul et l'unique président pondéré. Mokonzi Ali Lazala Moko, président d'homme na Lille. Président d'homme na Lille, le véritable Mokonzi à Lille. Yaouli Moucheni, Kodamboka, joyeux anniversaire à toi parce que moi, où est ça yo? Kodamboka. Yaouli Moucheni, Kodamboka. Te Azara vient à ôter. Yaouli Moucheni, vient à petit. Faut dire vient à petit naïe. Voilà, bon champion Adol. Champion Adol peut vient à petit naïe. Alors, Liverpool, la télé, c'est le temps. To chité nayo par rapport il y a autre actualité, to moni. Batouba mais quand un peu polémique comme ya Robino Munzibu n'a fait rigolo que Robino Munzibu a manqué faire rigolo par respect et puis à lobby que ceux qui au vent dans ma campagne ceux qui au sali 1 million de vites ko fungola mbanga kutute oloba komo na ye alongoli fali pour alongoli ba kofelo mide et tant d'autres. T'es allongé qui peut les padres. Oh, allongé la faire les padres aza muninga aza ana muninga na bangote aza be muninga na été poye te non concurrence c'est la ranango mais ba concurrence ngo ba niveau ekeseni ye asa la concurrence na ba Di Maria ba Di Maria voilà elle est dans Côte d'Ivoire Badji Arafat Bazalaki Beno Bazalaki Serge Lewis Bazalaki mais Badji Arafat dans une classe il y a l'icolo ils ont qu'à faire mais n'aime pas les pas de bazar donc Robin Mundi ba la classe assez au moins te ka rolling as yenga na benga Satan pour les pas dans Jésus aroluka asatake na Jésus mais Jésus Robin Mundi ça Jésus balonga été yo mo sambela ka tokoma bongo eza ponta balinga kayo Jésus batika la rolonga été basakana na Jésus te yozano sata au minute na libanga moko boye ko Jésus azu milimo na aboki on na bangulu donc na mito milimo Robino eza na bangulu et tepa ayaki suko meka Jésus 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 ba il est sur dembis a commission combien bambis ebele azu sur 3 mois pe komi ba ma pe belé donc aotika la Jésus la Jésus Robino so comment comparer Robino neti na les padres en Afrique mobimba Robino alwa neti nie les padres neti mikate faut mututu pa Afrique mo batotoli même na Nigeria même na Benin même na Poto do bali mikate nie bali angote mon nie o li angote pour Robino ozalo wa neti farata pe farata neti oyo déjà da muta sumbi na balabala yo siko som tara farata na balabala som so leki atika la gena de la tele donc Robino Mundibu au moni ofanda qui après le senga pèse mission na bana fanda ki nanga donc afanda il est pas de mtala musiye donc ndimana pays asomi penda kuna ma campagne ndako na ma campagne bat bana mama bandako na ma campagne ba les padres mais oui bana ndako na ma campagne ba musicien bana mama fanda na ma campagne ba segala zaina wenge et ça ba les padres c'est ça ba les padres. Les padres déjà ont plus de 25 parcelles en Kinshasa, oui. Plus de 25 parcelles. Là, le binanga a plus de 25 parcelles en Kinshasa. Donc, nous avons peut-être Moko Lelo, nous avons 3 kala. Asomba dans Kitambo, asomba na banda na ba Moko ne olega 3 ba place keseli. Déjà si Robino na ba niveau oyo, nanu azabe na niveau te. Ye niveau neza ba. Donc, peut-être 1 million de filles. 1 million de filles à l'Okuta, ba sur la ngombongo te. 1 million de filles à l'Okuta, ba sur la ngombongo te. Prestige kaka. Ya l'Okuta ba sur la ngombongo te. Ba tutu ba sala ba vie ba na vie pe bien te. So tali Robino vie on est bien te. Moi le pango mo ya kala pe le pango wana to su fuite ba mise da ba foutela wana trop. Bozu fita foutela mais ba mise ba foutela ndako wana trop. Est-ce que ba tutu ba bi ki Robino azana mbongo asomba le pango na ma campagne te. Ata bomi mutu. Ala mbongo asomba le pango na ma campagne te na biso te na expliquer batuma pour ba musu bazo comprendre te niveau oyo déjà bakenda Côte d'Ivoire na inosbi ba pesa catch ils sont en manager pa munene na ba pesa catch mais Robino ayeba ni Côte d'Ivoire ke ba producteur ba yambio ba producteur ba ko sentir yote pe aza na libabe nosto zolo ba pe aza ndundu déjà ndundu na musique ya Congo na fingi na ba ndundu te mais ba ndundu le roi ye bazala te pe ba sila na bango bozo yembelo rote wana DJ le roi ba Di Maria le roi ba Manix le roi ba DJ Rei ba Samarino le roi ba Samarino DJ le roi ba DJ Samarino rolo baraté même
même Yoroboswaka Lekio. Oh, le père de la nation. Oui, même ma pipo, même ma pipo Lekio. Ah, bon, ma pipo Lekio Robin. Bon, yo yebite. Ata DJ, ma pipo mana DJ liboso liboso Robin. Même ani. Kana ki DJ. Ya ko DJ na ki mukolo na menopause. Abizo o futa na makapa bo sombi lupango. Oza mbongo te, oza no nie. Franchement la kata na mukuse ba golana ba goloise bo limbisa ngande na be Robin nieme. Elonga Robin pe sanga kele. Azana ba race moko boye ya mabeto na musique. On y fallait pour pas dernière question. Alors tu beta na maluku plein craqué. En plein air. Oh. Concernant Libabe bozu na ville bino. Bo betela ra. Concernant les plein air. Libabe bazu na ville na bango la musique na bino. Jesi basara na été. Mo libabe bozu bo betela musique ya ofele po et la gisake boye bina bino le côté yi o ah ayebi le côté mosala na ye ko bete la population ya ofele obete la population ya ofele. Merci Liverpool. On m'a dit que concert ofele tes concerts ofele à date DJ Samarino ça la plein pour écouter ma musique ba DJ mais ça ils ofele pour derrière cinéma Maluku déjà obete concert il y a combien. Même les pas de sauver dans Maluku, on a fait pour la population Maluku. Chic Faustino FSA qui est à Kenya, qu'on a poyé à les grands Mobambi. À Kenya, qu'on a dit Bakali, na Fouta Libi. Chic Faustino les grands Mobambi, abi concert on les a qui là. Des concerts ça y n'a pas fait tout le babiso m'a battuté. Regarde-moi. Tout le regarde-moi, bah un concert fait. Les concerts ils ont mon con. Ils ont le 10 octobre. Auto Kotoyo, ils ont la même ligne, ils ont $25. Ils ont concert il y a pas patron. Concert il y a ba patron tout boya ba Chic Faustino ndeko Smith Faustino ndeko na na Paris Smith Faustino boyo mona été yo mona été Smith Faustino mona Parigo totalisco yo ba Smith ba roya tozana Chic pondu la même ligne tozamena délégation Bovan pour bakala za na Bovan bakali azara na Bovan aza parmi bato tozana na bango na Bovan Prince bakali do journée na ye ndenda azara na Bovan la munga na Bovan merci bakali Prince merci na batutu le 10 tozana hôtel même ligne. Très bien. Les 10 ont telle même ligne. À part ça, c'est l'harmonie urbaine et ils ont danger. Ils ont un danger. Il y a un artiste, ils ont danger. Mon prince Bakali Bilo Ali Ngaya, on peut comprendre que la kin, dans la bouffe, mise à Nzela, tu vas les cas, donc poto. Prince Bakali, désormais, tu as une émission Nzela. Très bien. Émission Roya, faut que bien Nzela pour la poto, mon paysage à kin. Merci, Nabagolo, Nabagoloise, Nenge. Boyambi, regarde-moi. Merci pour les padres Jésus Nenga no baki qui y a musique qui y a ba vite. Abo ya ko booster ba vie pour lobby et détruire musique à Congo. Tant on so booster ba vie, ozo bebisa, mais ozo bebisa ba no ba roya lobby. Bon on peut aller esprit booster ba vie. OK, bon faut travailler. Faut travailler ko pesa batu. Musique est bien pour lobby, au bête la même ligne. Et a été que pesi musique à Mabé, au bête na charge concert à Mabé. Au bête na Maluku concert à Bakulu na suba chege Basoki. Yo vine komi, yo robomi sara batu pour ba congolais ba congolais tout dans piaka. Na temps au biso to na nini na confinement, mon konzo ta ko déconfiné, moi makambu vraiment et zo kende. Molo. Merci Liverpool. Merci beaucoup. Mais on a bateau saluer bateau partout dans le monde parce que les autres là yo bisoclebois.com ba maman Emeline Nzimba ba autres là yo ba yaya ba lekebele Teams Kabengele l'homme des immeubles l'homme à niveau ba autres là yo ba ya Richard Mutombo le vieux chacha ba ya Zeka Luzeka prêtre ba autres là yo ba ya Gauthier mascotte les plus aimables ba autres là yo ba ya Willy pensionné les bailleurs de fonds ba autres là ba Yannick Mambeke les jeunes premiers de la Belgique, Yannick Mambeke, les jeunes premiers, et puis Wallace Makenge, les champions Adol, grand prêtre, Jipa Mystique, Bazotala. Grand prêtre champion Adol, on a goûté au Lobelate, on a vu, ce gars, il y a Bisso, il y a un motema, ce Zuli Kambu, Fossani a réagi. Très bien. Merci, grand prêtre champion Adol, dans les Rochelle, en France. Merci, Nabagola, mon a su que Zara Bagolo, Nabagoloise, tout ça l'a mobilisé. Pour biso muto sangisa ba ope ba ebino makambote. Merci na batuto bolinga les padres Jésus aza premier partout na mito na monde na musique Afrique. Merci na batuto o bo soutenir biso na ndenge regarde-moi et ça na terrain. Merci na ba journaliste pe tout y internet. O bolo bela regarde-moi
surtout Prince Bakali oye pena la caméra na butu po to le regarde moi po tout lo ba mikolo promotion ya regarde moi merci na Prince Bakali la kisi pena ponga jour wana na fanda na haute na binali bena na besoin ni numéro marque au seni papa natindi na besoin ni numéro ya Kessi papa na senti bena gete Prince Bakali na bien kala na mamba jet set kala vraiment nga moko pena nzambe na nga vraiment yebi kala déjà tous on a une trois yo ozo ba Mississippi oza moko oyo ozaka pona les padres té oza pona ba orchestre tout ya Congo pour tout le monde on président wa c'est quoi tout le monde on président Ranson tout le monde on président Kofi tout le monde on mamba de la forêt tout le monde on mamba président ba monsieur ba grand ministre tout ba kali vient nga papi ka col c'est bondo ya machine col c'est bondo vient na biso pe ya wenge famille ya les padres pour les padres eza famille wenge yo ki ba dage ba nungu nzembo na nga est-ce que ba le blanco sous. Merci Liverpool, quelques dédicaces na yo. Dédicaces na ngai pona Sukisa, vient biso Chims Kabengele de l'homme des immeubles. London City. Chims Kabengele l'homme à niveau. L'homme à niveau. Merci Prince Bakali ngo pesi nga matière. Chims Kabengele l'homme à niveau. Ko to ba tout. Chims Kabengele l'homme à niveau. Vient biso Zeka l'homme à niveau. Prêtre. Ko tsaka ba niveau. Chacha, Richard Mutombo, l'homme à niveau. Prêtre. Sosko to yesi ko na ndenge siko ya bato akini. Beau champion Adol champion Adol Venabiso champion Adol l'homme à niveau l'homme à niveau champion Adol prêtre bapala mystique champion Adol prêtre bapala mystique ya Willy Peseni ya Willy Peseni prêtre les bailleurs de fonds ya Willy Peseni to bande ya Willy Peseni prêtre les bailleurs de fonds teto rasona mukuse ferego la chidi de niasi mokonza bayembi nzambe bilaka loyembo. Merci. Yannick Mambekele, l'impresario prêtre. Yannick Mambekele, l'impresario prêtre. Tout ça Mamé Miline Zemba. Mamé Miline Zemba, pepele ya metolo, prêtre. Mama Bolingo. Merci à toi Liverpool. Menanga staff akin, nga staff na bisakin, Chic Faustino, Ero Kazadi, Masanangai Mobambiro. Mo sana Ero Kazadi. Otali Derrick Bamwangai, Otali Mabijou Malanga, apesa biso espace yebi to ça. Mabijou Malanga un bon cadre. Malanga plus. Azara monté, Azana Lambert Etoyi. Lambert Etoyi mutunabiso. Lambert Etoyi mutunabiso. Otali bazana bango mingi te. Merci mais ba ya biso Prince Bakali yanga merci yanga ya motema ko to ba ya biso ya motema loka ko fait le vidéo merci en tout cas c'était Liverpool Djenga l'invité de Prince Bakali sur clebois.com. Nous sommes là pour faire du bon boulot, nous sommes là pour l'actualité parce que clebois.com c'est une chaîne de la presse en ligne, la chaîne mère. Merci de la nation Tonton Mana, merci Mangaya Pichu Boss Lady, merci encore Herman Garçon Slim, merci Ya Gauthier Mascot leader à Londres, merci à toi Ya Chims Kabengele l'homme à niveau, merci à toi Ya Chacha Richard Mutombo made in London. Merci Zeka Luzeka prêtre, merci champion Adol en Cata La Rochelle, merci Maman Emeline Zemana à tous peuplés en Bétolo à Londres. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui. Continuez toujours à s'abonner sur clebois.com. Je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir, bye bye.